Nyoti Ngoma. Donc, vous avez exhibition à fête de Yeli. Ah, on a Suède. Yé. Mariage Zagi Lobby. Pour nos côtés artistes, on a Yaki qui présenté quand même. Arlette Zoua, au minimum, il y a un groupe, il y a un galfar, il y a un baloguli. En France, c'est Razalaki, donc il est bien. Donc, on va encourager une déconnabition. Mais les lots, na meko sur la baninga mususu na niveau ya internet basinga ke papa il fallait biso sur la comédie nous tout sanga na awa linga za la bombe mais bon regretter te nous en avons toujours ba idée madame ko ya to no sanga sanga entraînement de to mesana bolingo na mboka yango photo mais bango tipa nous sur na photo moi malo mukele ngalo mais na ko encourager ndeko nanga le ba pasteur ba pesa de toli ya mariage linga pe toujours na piaka toujours yanga izanga raté et donc on ngalo lo ba muke pasteur moko mokolo azo sa messe ya mariage tango sa messe koyo ya jeune ya gisika babilo kola siko pasteur a malade yo ya jeune mutoko pesa salisa bango muliti kuma tipa balata ba pété et comme siko pasteur mokolo abiki soko bosani kaka mwa eloko mwa muke référé na passage moko ya bible loba pour pesa vide te siko komi alati bango ba pété komi na suka balati ba pété abosani maloba linga ko loba wana siko loba pasteur mokolo abisa keke rappeler kaka ta phrase moko ya bible Yabi, oh Seigneur, yo kila bama wa makamba osala ba yebi yango te. Zomona yamona ba toujours yo pasteur zote potika na stagiaire te yo za doyen siko makamba osala ba yebi te yo mtu célébrer li bala vraiment bande. C'est ça. Yo wa bango malo ko ya sono ba tipo bango ma pe. Ndega bien lobi bon c'est trop donc baninga ba se déplacer aquí. Bien outi Irlande, Jamoul outi Londres. Tant on présenté Papa Paul Mitsubishi outi France, Papa Mayo outi France. Donc à autour de la Suède, pour la Moka, Papa, on a visité on a Papa Alain, Papa Alain t'a filmé bon. Sans le ballon, on a présenté Batman, on a fait des autres présentés. Papa la gamba la Moko, c'est un Nzambe na ule mwasi na ngati kusoma tu. Malamu baninga bayaki donc na baninga bayaki te donc ça ina bino donc tant via Zali tout le monde est là. Donc c'est ça. OK, amen. Il faut présenter que tu vas présenter que parce qu'on a vu que c'est la première étape là, bazo so papa te soyez de faire nous tayambi biso kala système à clan kaka donc masolende babike na mboka fo simplicité ala donc ton moni batu bae faut simplicité ala pour yamba batu parce que juste te déplacer là na ko na London na ebike mutali ako bimisanga quelque part pour te ko staffer là na kita panama donc famille nyonso yango yo donc fallait gato to saga nezala na ebike ya to asukate ba oya lisusu ndenge ya lobi wana là na pe Irlande ndenge na pesa bino siko lobi bien que siko na kena côté wana langa zali biso na français ba lobi yango boye bolandanga bien vana nwane na lupuku na yengembo kete zikele vana kabasidi salam donc boyoki ka nde via lobby donc plaisir à tous Steph eleki toko donc bana pana bakweyaki bana London bakweyaki bana Irlande bakweyaki to Steph eleki toko donc plaisir à tous malasima ba royal lisusu to Steph lisusu vous aurez ba image à suivre oui ça toujours Kolo Bilili voilà Kalate number 1 dans la Sweden voilà Alain Photoshop digital bien confirmé toko yambaki ba famille bango baye c'est belé lomo on a biso to benga na su ba masate oyo famille et c'est quand ça biso tout ba congolais donc famille yango on a to mona musika ba miso aigle ba image aigle voilà musika yango wana
donc fandi ya famille mobimba bandeko bakokompanie biso toye kosepele longo na fete ya ndeko na biso susu papa Fioti na mama Mando donc toko fete eleki bien donc pepele nango tunde na koloba te Yesu Masiya songo ya kotémoigner kaka fete yango kitoko na elengi oya simbi bilili ya likikose soto ali bafiti talaraka badigital Sweden toyokaka ya Congo digital Sweden danger royaume oyo eza mboka royaume toa na royaume ya Suède donc royaume yango oyo donc tala esalaka bien bana panama baye bavisite mpe Suède Scandinavie bana London bakomi Scandinavie esa kitoko bana Irlande bosani te papa aza na maloba papa loba ndenge oloba maloba na ngai eza boye voilà papa azali awa mais nakini naluka namona ta ye boye voilà tofandi nakini bambula na mbula kaka na bilili zwaka ye muta koloba voilà kaka théâtre natalaka nakomona mbula nakoma na poto landaka ye ozoka nakoma na poto osoka balini ya théâtre nazomona kaka papa oleta na miso voilà en tout cas lelo grâce naye komona ye face à face vraiment naza na esengo moko sikomoneli ye wapi na Irlande to wapi namonaka na kati ya Suède na kati ya Suède donc atambolaka voilà te atambolaka voilà il faut boyebaki atambolaka siko namda kutisi biso moto akotisi biso awa ezali papa Ngoma voilà siko yo ozoba Ngoma bazomona te waya bamona yo c'est ça témoignage danger mwana Suède ala so mwana kini te ala mwana Suède banini et puis boka muchopo mpe ezosala donc akobima mpe akei mpe abetima to na Panama Irlande Londres partout boka muchopo sangani boye eza nango te ko awa bapolémique te tolakisa ye bacongolais oyo tozokrase vraiment polémique voilà oyo donc tolingi te tolingi mpe voilà mpe partout na monde tolingi yango yesu songaka koya kotémoigner kaka fete yango kitoko omoni erreur biso bacongolais tosalaka tosepeli na mboka bato diaspora moto etongi Suède basuédois ya libanda bakimaka mboka na ntango ya pasi bitumba bazongi batongi mboka ebongo biso ete ya biso na kotuna tabi eske mwana eske roi ezaka ndenge totikelaka ngo bakomela ngo kaka R O I ou bien comment na Y ngabi ndenge kaka ezalaka faute te katani ya tunayo mo utatuna ngani pero mo moni biso sami batie circulation na pembe batie dilancique bapeti bazoya pourquoi mais akoni eza circulation ya bite pera uti kuna zo batuli zo biki espoir tato muta kusunga bana voilà kangi papa penda ulimbisa biso kusuko utanga wana bien te yatai ulobi nini o circulation kikilation esungi bana to bomi bango siko bango to bono bakela kikilation abomi bana ko apele ba kusunga su tempo makamsi zemena ebi bi matro kasi na ba mona ikena Belgique ba mona ikena Hollande ba mona ikebo so bi matro saba so na kumbandika na hapo obela siko ozozonga lelo pesa mwa ide na yo omoni ndenge nini ndenge oyaki fete ya ndeko na yo Fioti siko ozozonga po toyoko tiko na aéroport olobi nini mwa maloba moke nasepeli mingi vraiment donc ezokota mpe na palmarès na nga ke niataki Suède vraiment nasepeli mpe na mboka yango eza calme eza propre esalaka mpe bien ere moko kosala mpe mwa badéplacement kotambola mpe kovivre mpe bamboka misusu esalinga bien nayaki bien lelo retour na nga retour na nga yango oyo nazozonga naza basikoyo liboso ya nino ya aéroport Göteborg ozomona yango bino moko donc boconfirme ke oui eza lisolo teke naobeta ya pamba me naza na kati ya Suède puisque naza liboso ya aéroport alors donc ntango nazobeta lisolo oyo eya teke oyo nabeti lisolo na s'invente non bozomona yango bino moko likolo wana bien signé Göteborg City donc Arlette na kati ya Suède
ya nayaki mariage ya papa Fioti Ngoma obino mo boyebi nayaki libala na ye libala ne eleki malamu tosepeli tobini tolie todécouvrir makambo mosusu tukayaki esengo ya tro lelo nde akomozonga na Panama place nazalaka donc mingi alobi eza te bino mo bomonaka aye malgré papa Fio donc na confirmé yango ke bino mo bomona likolo wana ke naza liboso ya aéroport ya Göteborg City na kati ya Suède aye papa Ngoma mpe ye yo liboso wana explika bino bien nayaki mariage na ye eleki kitoko mariage moko donc suka bomona bino mona bilili bokomona papa Fioti yeyo boyebi aza na Suède donc ntango nalobi eza teke na beti solo apamba nga naza na kati ya Suède omoni aéroport le fait elekaki kitoko makasi tolie na découvrir mboka oyo eza kitoko propre bino mo bomona yango lelo retour na nga nazozonga Panama place nazalaka aye papa Fioti abakisa maloba mingi obatiza te donc marle déjà